Bien jour à Betano Lissola faire ego. Pour être incomparable. Faire na ebeti na lingakete. Kotanga mamunete na. Omar Kaouz. Na giyo to na ebeti. Soliste betara bien makasi. Faire le col à toucher papa nanga Kofi Olomide. Andima Kofi te Kofi afuta ye. Ya kofuta Kofi te Kofi akufa. Le col a ya na batu na ba chrétien Kofi na lingake besoute. Et normal a so na lingake le susute. Bon wana ba petit na ba faire ba Kaouz. Pas ninga beaucoup. Te omoni ba featuring hein. Te bo comparer na faire avec qui faire. Ça comparaison tes monde de musique. Non. Fallait qu'il fasse retourner nani. Autre n'ata qui faire nani autre n'ata. Allez qui nani vient jour à l'obaka na tuni au bien l'oba. J'ai bien pied na papa chéri leader à Pembe. Naninga ke shooter po epaninga nga shooter. Ça trop na BCBG. Ennemi ngo ya nisi bakangelanga. Na boma nani. Preuve ane kutango moni maman na Kofi akufi. Jibe même pas message. Artiste amunye na mboka. Wera bango wera. Makambo sala ka te kufa sala mutelo côté. Voilà, très chers internautes et surtout à tous les abonnés de Beaux-Arts TV, naebi que Beaux-Arts tellement est belé au beau Messana Rolanda Bisso na Katia Beaux-Arts TV, moi Mikolo belé tozabatu, moi ba problème et tout, et je tiens aussi à vous signaler que je suis éprouvée, j'ai perdu donc celle qui était ma mère, la femme de mon oncle, que son âme repose en paix, donc merci Nabino au beau Messana Rotel la biso ndebo partager ba vidéo na biso bo emara et surtout je rappelle encore un grand merci au boss de Boss Papi Kelly parce qu'il a bien ses deux pieds sur terre na Katia Kinshasa boss oazo promouvoir oazo pesa marambu na Katia Beaux-Arts TV balobi papa enzale sili Papi Kelly et là je pense également la staff nyonso o ba soutenir biso na moni Pierre Landou na salon Bercy Coco Coxon de Paris plutôt et puis Ons Bomolo Patrick Ekofo wana penza batu bazala na biso ya chaque Christian Luko qui poto na moni lisusu vie nanga nazara na tonto ebisenga que par cœur décembre au CP la papine qui n'apporte monnaie en Nzambe donc grâce par cœur toujours azo zela chers internautes lelo torozala na rat émission na biso na vienjora malgré moi ba contre-temps et salema mais lelo vienjora pesi biso sous occasion ya ko accepter invitation na biso poto yamba e penza na rat ya plateau na biso masolo eza tellement ebele torobeta mais pour l'angonga torozala vraiment bref et puis na sengi bozala toujours connecté branché na la chaîne la biso ceux qui ama bezali bo komela rabiso poto yebara déjà balobi vient jour à Mikolo yende star donc to ebité y a rien à dire pas trop de commentaires torolinga to pesa déjà ba salutation poto kota déjà na ratia ben émission na biso bonjour vient ouais bonjour par cœur bonjour Batutu Balandangai. Je m'appelle Kissinjora Tshisekedi de Chilombo Antoine. Nabona ko so ba komo ba Macron, ba komo ba Joe Biden, ba komo ba Trump, clarana congolais. Et là on a ko kana président Fachi donc nazana vraiment pour nous soutenir. Merci beaucoup Vienjora directement. Tena katio teloba kasi vraiment soutenir président Fachi. Nga pa nazawana na pesi pena position nga à 100%. Mboka na biso so biso moko to tiki yango le ba venir ba na biso zandeni faut total ra venir à lobby totaka lelo te kota jiba pesio te kota la mbongo te tala bana biso bakoko banani mukili egeza kuna ndengeni faut total ra lobby nazo so vérité par cœur so to tika mboka kene biso ba artiste to yemba kanjemo pona mboka ne ba mamire makeba ba yemba il faut yemba faut soutenir président na banjembo na sepeli ba venanga ba Charlie Kadima ba sali njembo kitoko na yoki yango ba wera son ba ferré ba bon lo rekangise mamu national vienjora mamu national ba kanga kete azana hizi et si batika yi omota ngo sa njembo ya président de pour mboka na bata pardon o sanzembo pona mboka biso barisa tanto o sanzembo to sane pona mboka ozo comprendre lelo kona sene njembo nanga kangela biso ye
neti nzembo na baleka boyoko wala sunani on ba kangela biso ye viens jura marambo nga na zwi idée wana tant on leka na télévision et na bata na télévision moko yela ki opo mutu déjà sala ki yango c'est là nazomona ba panneau minene bakomi tika moyibi tika kuluna kanyaka respecter au komi tangu na tali kaka ndenge malobana na yebike uchi likolo et uchi na présidence ya ba tiango na ba gare centrale na ba kabambar na ba victoire partout ba banda ba tiango partout et on a senti mona kangela biso ye ngana tanga mo mutu te ko mutu te ya yo kasi ba kaka mutu moko ya batu oyo baza ko sala musala mabe ya mboka base bele basaka mutu moko te ya veka zawa eza mulai mal ata osala vient joro ya okotsanga na politique yo mutu zolo na politique to za na politique to votaka ba président to votaka ba honorable pour na musana pour mama mboka oza déjà na kati élémentaire to votaka bango pour le belaka biso to vota même président so fati pour la biso ozoko pa makamyo surtout président fati ko yeba ngote mbokele ki munene ya ko kangisa ka mutu moko te président mo a lobi pe lobi ba to kanga base bel même basana ye veka za ye moko lobaka mwana mai c'est mon ami mais soka tambola ki mabe tu vas d'abord en prison omoni siko yango to yembi kangela biso ye do baza ebele soko sali musi tambo to yeba boye okuna be ba samsa ngate pardon na so ba présence okanga veka kenda ngana sala bien to lingi mboke tambola bien lelo toujours bato balela ka ba marolia Congolais la ka vie sociale biso artiste musana biso ni serbo réclamer car classe kutu bana ba kende meza ya tantôt plutôt ba salaire na nezana nute nde bango ba lobaki bazozwa meza ndenge pena esengeli il faut pena ebonga pasu makasi yango faut koyemba banti moko ya bien neti ela musaka président et ça pena bien maman nanga donc par cœur nazana pour nous soutenir président nazana pour nous soutenir ba idée ya président makambo a commune ba pana mine na nzela tika moyibi tika kuluna tika boye ngana osala yango siko kala mingi te pe boyo kanje mona sali ya kuluna aba vraiment na sentir vient jour à penza ba conception na haut eza vraiment ya bien parce que idée na nos jus pour na soutenir chef de l'état eza no ki fanatisme te na fanatique te non ça qui fanatisme te non ça pour mama mboka na kochi makambo pour na monique quand c'est patriote nga kisinzo kanya na zabo vraiment na bani ko soutenir ko to idée passer lota il y a solo wana pour président Fati a commis déjà élu yango komo lo babongo biso to rabata papa biso to rabata Fati te biso na fumu sabata oui mutu to za muta papa le peuple d'abord idéologie père biso to bata père biso to mo buta souffrir biso ya abo buta souffrir biso ba tout ba sa rabata ide pèse bata papa idéologie père papa c'est que na idéologie bien. Tant papa za tomoni mwana aza toujours na idéologie wana ya tant président Fati Atali attendant le peuple d'abord maman tchaki classe au fele tilelo ya ba lycée bosanga ne comment fele ya bana ba ke classe ngaza la ba nièce na ba neve na ba tanga ba collège de Nombre na ba tenue de la Gombe na partout ba monseigneur mon Kenya so comment fele ba armée di sali et comment fele tu peux dire président Fati Maboko vraiment ya président Fati za muta ko soutenir ye na banzembo bartiste bazola la so banga nani banga nini banga mukama tete mutu akanga mutu azate et puis eloko pesenga courage président Angola soneki eloko discours mo président saki Angola bi artiste aza libre ko yemba nyoso alingi artiste payé pe mutate ya population biso pe toté ya marape na banzembo ezara éducation ezala na classe te kara mais na chamoro boye pe ekola musayo ya ekola musayo président baki botika ba artiste ba s'exprimer ba yemba ndenge balingi oui match la mo tanga yemenzembo na tango bakangi batamboka ba ite botika za artiste ayi minche mo ndenga lingi motema ndenge sepelaki match la mo zane calme ne pepele ozo ban lati biso mbalo bande baso yemba mamuke bana vraiment biso tokolanda yo Tshisekedi Tshilombo biso tokolinga yo poza eli ya mboka ya Fati papa lobaka le peuple d'abord okangela biso badongolo miso yo bakoti mboka okangela biso banyanga na kata balingi kobebisa Kongo kanga bango
biso tokolinga yo Kisekedi Tshilombo biso tokolanda yo poza Eli ya mboka ya Fati Papa Lobaka le peuple d'abord okangela biso badongolo misoyo bakoti mboka okangela biso banyangala kata balingi kobebisa Kongo kanga bango tende ya Fati Voilà. Chers internautes, Nzembo Penza, non, Nzembo Toyoki Yango Mubimba te, mais ça l'inspiration moro déjà bien vient Zora. Temps et ça limité, mission soto lobby ba kende nango mulai, toroza la limité. Ya Fati, okangela biso ye. Ya Tshilombo na biso, okangela biso ye. Ya Antoine yonde présent Eli, okangela biso ye. Yonde présent Eli ye. Alekanga moyibi wana, état de droit ekota. Okangela biso ye. État de droit ekota. État de droit mtesele makambo. État de droit onde makambu. Petit na parker. État de droit mtesele makambo. Alekangela biso bango. Lelo kuluna esili. Obikelo kuluna. Ya soloko. Tambo na téléphone, tambo na montre na yo, tambo 3h du matin. Président Fati ko tika ba kulunaire te ba petit ba kuluna te. Si mandat no ko sila 2023 osana bango. Njora toyoki ba kuluna musuba kimaki na nzela Lubumbashi me bakange bango lokwa ba yebe ba nzela ba zamba te ba bloquer bango. Lelo belé ba komi ko sala ba porteur, ba komi sala ba coronerie, ba komi sala musala, ba ko chiko chibulu na biso mikolo tambola 2h du matin, tambola 3h. Yo kaka. Merci beaucoup, chers internautes. Tout le monde a vraiment que Bozo landa cette émission avec intention, mais vient jour à la question vraiment de curiosité dans retour. Est-ce que vous que Marambia soutenir le chef de l'État? Il y a un des salaires que musique n'a pas tout bébé. Parce que Boké soit belo kalingata. Il m'a combattu sur mini sur tigana baou. Boké soit belo kalingita. Il y a beaucoup de gens qui sont Boké. Holo ba musika poani boketo asala ka combat ya mabe ya kofinga yango batutu ba baye ba mona e aventurier yo sala combat ya lo raso koko yo sala mama combat mama mboka ya lo raso koko et ça sens te mboka ngope mboka na yo wana eza mboka ba pai okoma ko finga ba président okoma ko finga ba ministre et ça na sens te ba finga ka te siko état de droit eza aya pe Congo ya Congo azoba muto kanyeza te président Fati. Ok, pas de finir. Présent, tu vas finir. Présent, nous sommes finir que monde entier. Kutu star vient jour yo présent batu balinga côté ba finga yo. Finga makaloko ba présent na monde bazate. Tala Trump ndenga finga ma. Finga na ndenga ya bien pour la mama mboka. Et ate oh lo baki no Roberto Mbumba. Ah wana bebsaki. Ah wana bebsaki. Ah piriché hein. Ya bebsaki. Te ya bije bi président Liambuma. A Roberto Mbuma. Ke wana Mbuma ba terroriste te bo. Mbuma ya masasi na Congo. Wana eza ma. Na langage na biso ba kinois eza déjà terme moro boy oui. Loba na mama mboka ndenge ezali président sala boy bien te to sepela te ne ba américain ba laka. Mais Liambuma papa. Oh, ya romina ni mwana nsemi. Comme mwana nsemi kuta ko robeta Fati te ya Fati za loi, Fati za protéger na bakoko. Ya mwana nzambe, ya nzambe mutachindi yeti. Tala président Fati. Prière à salisa mune na stade de marché. Yeza mwana nzambe. Yeza mutatinda bongisa Kongo ya. Tala banzela to monto utero mona pe kuna na elenge sakuna ye moko akita penza sur place inauguration banzela ba mamo ba vendre ba kota ba makala kuna ba nini batanzi ba maputa ye moko président akita sur place. Yo moko donc boketu asala komba ngo mabe. Bien komba ya kofinga. Ya kofinga et puis musique à Congo pour na kitate musique à Congo ça na moni Diamond ça featuring na Kofi Mbada ska biso ba congolais featuring wana pe libanga donc ezo kende penza donc ezale libo on est Diamond à ça la featuring na batume tanga c'est na prêtre mo konja musique alobi na mopao yo bimisanga kaka nazalaka nanga déjà mais yo bimisanga kaka yo moyebi azana ye netinga na idée pour na Kofi asengi via bimisa fa mesela ko bimisa batu vraiment ah vient nga Kofi lo midi babilora bongo ba benga mopa wa nzulu câble tende ni vient jora Kofi za nzulu câble Kofi za incomparable
Kofi aleki même bamindelo mona ba américain na komanzembo Kofi ça terrible et ça pour na biso ba africain tu ba valeur artiste te biso ba africain pour muta bi valeur artiste za mundele abi valeur ya artiste tela mwasi moko boyo ko mwasi moko boyo Luka Rafi Tumba. Na lingena koma na lisolo na vient heureusement yo mo la musi dossier. Aleki abinga na star. C'est la première fois que journaliste star. Depuis que journaliste comme star. Ne bozaka wana. Star. Ngala yambi njora vient njora nde star. Tout le monde a journaliste bazo mbaba siso beta bala zo la star. Cristiano Ronaldo siso beta bala zo zela. Ah c'est la Cristiano interview. Au moins na TV5 na ba musique acoustique wana ayambi Kofi Olomide star. Batutu bakatala yambi star bakomi pe star Kofi Olomide j'aime comment journaliste star hein oh lelo Rafi Tumba ki role star audace ko sakane be mama na ngai mama mi oh moi si bio oh moi bembe ba pesa ka valeur mais mutu atazala na mabe na ye baloba mama pasala mabete asa bola mabota Kofi biso to bima ba fali ba bima beriki tuchi ba bima ba Gibson ba bima mokile bima tutu ba bonga na simane ba fifi ba nani ba zina ba te bele ba sol ba debuka buya soki mama mite moyen te biso to bima ba debeso ba bima biso to bima te bele ba bima pardon na ba na misana ba bima ba tutu ko fa bongisi via ba tu pardon mo pa bongisi via ba tu Kofi bongisi po mama mi azaki mabete na tele Kofi na mesa mama ke ile communion ngabi muta ba kisi muta ba ko ile communion te Viens njora yo pe mikolo obongi sika langage po via utaro yambo su na moi fleuri to monesu ba Weston nazalaka déjà na quartier latin to yebi ko za déjà na quartier latin Kofi okabela to kabela Karine sela nga zuwa akabela nga to kabela pe bato ngo pe ba komo bunga lisunze na bunga te kakina bunga sute vie bisanga Karine pe na mwana biso parler asenga vie bolimbisi via singa pe neti Karine ngana molomele sute mama Karine to nga mama Karine lo baka bien ina tiki na mama Karine pardon yo kan tumba ka ndozo sa charger na kufa na ye tino ke poto na ko tiki peka tiki oui tino ke poto on beta rafino tikete a toucher liwa mama nanga wala mama Alexandra ko lamba Rafi Tumba bo lamba ta ndi mama ndeni de besoin ma vocal mo na album na biso ana jema ba mama ça na ngo po comprendre vraiment mama nyoswaza mama tosa mama moninga bangone banzamba sena mokili mama botanga janela te mama botanga mama botanga mama miye mama botanga mama sokolanga na base mama sokolanga na base mama linga kitenga na bela ye mama alakisanga nzela ya klasi amemaki nga na mokongo na ye mama alingaki na lala nzala te mama alingaki na bela na nga te Maman mi merci maman mi merci ouais. Maman mi merci maman mi merci opema na kimia nabi ko kutani na nzambe ozana lola okutani na nzambe posali mabete otangisi ya Rafini kitoko otangisi Joniko kitoko Rafini Tumba ko osagana be mama biso okepa ko la makila na njoto okepa ko la bakisa senglas ah luka beze sapota menga suna ko poto na beta non beta njora poto mboka mibeko te yo luka non mboka mibeko te kongo ne mboka mibeko poto to mona bakata 2 minutes mukongo muta mona nazate poto sozaki mboka mibeko ne bakanga bokecho kala bokecho zo finga ya ko finga bokecho finga ka esimba peka te aigle abeta akoka falite alikolo wario Rafi Tumba fala suka kaka wana akoti sumarambo aigle rofinga finga fali est-ce que fali amuninga na fali pa kolela mwasi mabebo ngote mwasi piote ana mina musique batutu balale ba Kofi tu balale ba Kofi baboya na bango batutu baboya na bango abota na ba vrai Joe Rafi Tumba mibali abota na tatana wa mbujima na boche ba mibale akima na tibau aboti na maître abota na papa Thomas wa badendo wa kabinda lisolo dendo na vie njora na yo kaki yango kapa na yo ngai te batutu ba yebi na barumbu abota na vie dendo na vie tomate ka dendo yeza moi si mon pamba c'est moi ça dans ça pour ça qui vrai chéri au moins ba vrai chéri le ko la bino petit nanga au sala na télévision Kinshasa ministre monoté honorable monoté ata muluba moko ba otonga ba mebla tsama ba monoté wa faux chéri arrête quand j'ai c'est ma copine à l'écran de la télévision kala c'est ma copine mokonza monae
olekana njora mokonzi mwa benginga tozwa mex lesa kitoko eza ba VIP ya ba fika keleka fomona ke vrai chéri ya ba le passé ba moko angetsika singa pigeon viku mama na bango shumbele lupango la vérité yo Rafi tu molobo za vrai chéri wana eza peut-être ba vie privée elle vient njora mara mususu pa betela yo te yo yeba ndeni oleki na TV attaque to tembo na ngote ata moto sombite ngala zala mona Rafi tumbo tambola na RAV4 na zala mona véhiculé mosko yosko comme ko sabato yo vient njora na ko cité oh Rafi tu na RAV4 ah c'est kaza ko za RAV4 batu po bamba mesana ko defa ba sapatu amesana ko defa ba sapatu amesana ko defa ba perika amesana ko defa ba nini asengi nani biso kutika nga batika ngakutu raisa za ko defa RAV4 nanga et puis pauvre otako kufa nani nani comment il s'appelle oh azala na CBS boye nani otokufa Evelyne Camo Lopez azako defa RAV4 nanga atambola nango wana ma petit sœur bien jour abandonné rouler na ba carton eloko ya caps kapanga la salle eza nango ka ba remise et reprise donc eza nango complexité te eza nango complexité na mesaba kabelanga ba car neti bikono mo mutumo akabelanga su jibi na mo da mutumo jour 2020 so penze eza ya yo malgré kutana na ba circonstances mo bo menzambe sikwa fungoli makambo nyoso malgré ba poto ba Turquie rataki to kendaka kana na wata nazana héritier wata le 18 décembre album Onjamba Zozela album Oyo Jésus Christ a sepelé héritier wata message chanteur azoyemba ngaza mouvement ba misanga babike nga wata futanga bango ba liaka ngo oui faut qu'on dima vient jour na yebi yo côté vérité on dimara oui héritier wata aza bien a motema malam to solo na ye na travailler na ye pona biloko pona kolobela ye afuta kanga yango tozana pona mi ange le 18 na biso za ko yinda eza ko yinda tout ani suna aigle vient jour po yope fali pe mutu na yo wata mutu na aussi quoi qu'on se départager ndenge nini na sala ke pe héritier Fali c'est mon copain c'est mon frère na saka so epana été mais yeba ngona bar moto babeta ka musique moko atoke aux États-Unis biso bito ko beta bo so bo salanga pe rappelle 18 nazo bimisa oponira jour wana kangela biso wala bena ya nzembo moko penze repesa makambo ça jour moza sacré les 18 mukolongo balboma RDC zo bima eza date mo bapone eza date mo wana to rebenga ngo mondial eza date mo balboma zo bima kitoko eza ligue te mais wana to rebenga ngo mondial fallait zo bima mi ange mi démon héritier za makamna yembaka fallait za makamna yembaka héritier za ba featuring na sali fallait pas ba featuring na sali ba beti musique moko te ya ba beti banzemo moko te ngape wana ye wana kaka ndunda moko mais muto préféré ta muso batiaki solo batiaki auberge to beti ma bo yo za maele par cœur vraiment. Merci na Jeannette Sate Café au lait bien naturel. Merci na José Longa le consolateur. Merci na Siza Souka ma puissance ami qui est. Siza Souka ma puissance ami qui est. Mais voilà vient la ngabwa qui sanga bo vient jora le belanga ko. Vient à Londres Siza Souka ma. Alors ça nga souté. Mais c'est mon vieux Aïdanga trop. Aïdanga trop. Merci na Mikili. Merci na Robi ma display. En couleur. Display. En couleur. Et joyeux anniversaire na moninga na yo et 19 et puis Bruno na lela fort anniversaire nezaki choleka. Merci na yale moke mokulu to l'homme en cravate. Merci na makero peinture maître Coré Masamba patron aboti dibana na poto 3 ya ba noir 7 ya mindele vie bakisa 4 ya ba noir bakasa 14 bakisa 4 bara ba noir pour ça va bien ndele ba ko dominer bisote. Merci na batutu bolinga vient sur la star leader américain bientôt générique détermination yango netu ngani muta simbi yango apocalypse bela dégâts matériels apocalypse bela dégâts matériels ngano sa film ozo pan vient jora benda biso peto bimisa ta bilongité o kote no benga bango to ba bimisa ngape no bimisa pe na okesela nga
Que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne de musique à Congo. Nabi na bar mo te beta ka musique moko. Na mbe ya kute beta. Mbaba beta ka musique moko te. Na chete beta ka musique moko te. Ezalate surtout to beta. Mais ngano sa de film. Ngano sa film. Wana ke na world pour na mona rapport lingara mingi ba côté États-Unis kune mais wana royeba na ramukolo robima. Et là déjà je dis un grand merci à Rigen Béton Mwangi sa lumière ya Paris balobi pesa marambo zo makambu donc Charles Mbongo contre Mbongo Kennedy FMI Julie Weti donc boza tellement ebele vient jour à toi kende déjà na suka émission na biso et loro na retour na okaka une question de curiosité et yelinga ba musicien baza ebele na Congo a to yebio déjà ba oyo lingaka ba o soutenara mais ba so na ba bisena lingaka na linga manda chante makasi na lele force mon grand frère na linga Koffi Olomide makasi na linga héritier watama j'ai bien pied na papa chéri leader à Pembe na linga ke souté po pa linga nga souté linga nga souté. Ça fait Yeti le lora otoka toka et simbarate. Ça fait 13 ans na komela à répondre à tata na souhaité même quoi anniversaire les 2 jours à répondre à ngata moni ke alinga nga souté donc ngapi na bendela ngapi na linga ki pe souté babi linga moto alingi yo ko la zongi ça vient jore za kaka via ça me to ba petit na ye ngana ça trop na BCBG ennemi ngo ya nisi bakangelanga na boma nani alinga nga souté yo ngapela linga keli souté babi linga muto alingi ata na bible elobi yango alinga souté no linga tanga fala linga nga makasa linga kai ta fali 13 ans tolo solate fali habite njora muto nga to bongisi isalenga bien na leki na bi fali merci jibata na seigneur pardon ata na loba linga nga itra moni ke opena alinga nga souté abeta roka ba vu ozo kopana yango bato mo tonga Parce que j'ai fait ça semaine de faire des maths, 10 balles de maths. Balle de match, l'isolo à balle de match et beta mara mosaka beta aka l'isolo à balle de match. Ça ko sara batu. Azangelo ka lobana te. Ngalo ka fiali nga te nga pe na mibenda nga ba bete bata jibe. So tient nos commentaires mabe, moi je m'en fous. Na komela yi a répondre à te. Même jour anniversaire ta wana problème na moto répondre. Prévenez écoute ngo moni maman na Koffi a Koffi. Jibe même pas message. Artiste amunye na mboka. Wera bango wera. Makambo sala ka te Koffi sala mutelo côté. Baba pe mo pa pe matanga pa yara te vient jour à toi kende pa to zonge pa mo pa pe ba matanga pe beta air moro sabo au moins la za mi kilime afoke na e ba wera wana bazara matanga boy. Je suis Koffi. Au moins, Koffi te na matanga maman à la coste na morgue. Soza journaliste. Yebisanga. Ouais, viens dire voilà to yebika salaka. Comme so want to yebika salaka. Au moins Koffi te na morgue na matanga ya pauvre ya nga babia. Personne ami ya. Wana je suis Koffi yo mo wana vient jour. Milete na matanga maman Willy Mouché na morgue te. Bazongela biso sous marambo ya Willy. Biso to lo. Ya Willy ba comme musicien. Ozaka musicien côté la mona ndula musicien. Ya mécène to yebi kaza mécène. Mona ndula nduliste. Ba tibo apula ba vient biso tibo apula. Yoji na yoji. De besoin faut se la vie na chavia za na kin. Yoji na yoji via za tibo apula. Ah musicien to tega tibo apula ballon d'or musicien. Ya Willy musicien abo yemba. Nes ma kedi dia tabao musicien. Yo to bena asima lisango. Ana mona ndule. Ba musicien to ko ba musicien ba koma na bango banduliste ba musicien sans micro ya Willy Mouché ni musicien sans micro yo ata ko le retourner sur na ba musicien bien ko le sur ba musicien Willy Mouché ni koda mbora talaka mutakanga koda mboka Willy Mouché ni boss 00243 yebe incomparable tete ndai maboko bank Bien jour à Betano Lissola Ferrigo. Pour être incomparable. Frère na ebeti na lingakete. Kota na mamunete na. Omar Kaouz. Na giyo kutu na ebeti. Soliste betara bien makasi. Faire le col a touché papa na Koffi Olomide.
andima Kofi te Kofi afuta ye ya kofuta a Kofi te Kofi akufa lokola ya yena batuna ba chrétien Kofi na linga ke besote et normal a so na linga ke lisusuté il faut que respecter ba mikolo ba lokola ba respecter ba prêtre te ba respecter Kofi Olomide te en tout cas ngala bango esimba te oboya chacho touche Kofi touche Njora oboya chacho onan obetaka chacho ye mo mo pa loba lokola Kofi eza mai akoma lelo na fali akoka te yo tanga tika fali abatu fala lingane bongo te viens Njora yonde mutoza na boîte yonde mutoro yeba makambo wana te omoni ba featuring te bo comparer na faire avec faire ça comparaison te za monde de musique non fala avec faire tu na ni otu na ngata avec faire na ni otu na ngate aleki na ni viens Njora loba kasi na tuni o bien loba trophée na musique ba na trophée et le quoi Cristiano aleki ba Neymar ba trophée ba no rebelle aleki ba Mbappé aleki ba tutu na micho Kofi sali featuring te micho aleki yona aleki na ba featuring lelo fala sa mesi da calendrier na 37 concerts agenda bi mi faire bimisa o me faire bimisa jaloux faire bimisa bon mo nyona te faire bimisa bimisa na ye eza na ona studio zo lamba malembe moni siko donc na ebisio fali a mwana Kofi nazana pour nous soutenir fali toza papa moko maman moko alia musique concurrence ezala nango loyal vient Njora ko pe ça peut conseil peut pas faire étant muso atenga ma conseil Kofi aza papa tika ba marka ujwana ba chrétien Kofi pekisa bango kutana déjà na marka uzbwata na nzela mwambote bopesa na déjà kutana ndeni ni ngana bogar yepe mubali bogar boli dera mekyo mona tazana ko vraiment nayebi na ngai me marka uspe mubali apela ba chéri na yepo balinga ke na ndenge na ye ngana leke na bo ngana bo ba wana ba petit na ba faire ba marka us respect za kana mikolo faire nenga mabete respecter Kofi na koma pina niveau na komo lingo bo ngana Kofi ko ata to sebo ezali kama chéri na leki yali kama leki Kofi aka chéri nanga c'est mon chéri oui c'est mon chéri maramnom c'est ça fort na kongo kasaka chéri moi c'est mbal bina kongo kasaka chéri moi si na mbal Kofi a chéri nanga Kofi a bébé nanga Kofi a chéri nanga chouchou OK chouchou tu es sa petite sœur chérie si on peut bien le dire d'abord me sono no nzema dia taba una binananga malembe doucement biloko ya bakolo totikela bakolo biloko ya bakolo totikela bakolo masolo ya bolingo totikela nes masolo ya bolingo osomona vraiment nzembo ya dia taba toleka de blesson binananga malembe binananga doucement biloko ya bakolo totikela bakolo biloko ya bakolo totikela bakolo masolo ya bolingo totikela nes masolo ya bolingo totikela makiadi diata bawe ye mama makichasa bakata kango nini 30 kin 30 bakata kango nini kin bongo makampani bakata kango nini kana 30 trésor ngiri bakata kango nini ngiri ngoto bongo bandalungo bakata kango nini ndal matonge bakata kango nini litonge na moloka ibabenga kango nini litonge mama kasavu bakata kango nini kasavu bakata kango nini mama kasavu babenga kango nini yaya sokolinga kanga nalingi okota kave mama na ngai suka nango nde boye makambo boye viens Njora sala ngo ka émission grâce par cœur mama na ngai viens Njora o makambo nini kave chéri yakae yango te yango ninga yango non pardon makadi merci
nasepado yeye nakokufa yango yokoma sumare ya bolingo na ngai ozinaka ntango nyonso tune bale yeyo kaka bilengi ya love sheri oyo kaka bilengi chu nesimakedi oyo kaka bilengi poto na ngai ye sheri oyo kaka bilengi chu Nesmakiedi kaka bilengi yanzora na ngai ye sheri oyo kaka oyo parti na lingana nzembo yango yokoma sumare akotaka na cave yango yokoma sumare ozindaka dango yango yokoma sumare ya bolingo na ngai ozindaka dango nyonso tule bale yoyo kaka bilengi ya love sheri yoyo kaka bilengi chu nesimakedi yoyo kaka bilengi poto na ngai ya nzora sheri yoyo kaka bilengi. Chers internautes, comprenez bien que c'est l'ambiance de l'émission avec Vienjour à fond moi vibration mais Vienjour à question là to chuter na on a lingi yo moro le belango ya kavi wana te yo nzembo na ngama na comment nzembo sigo to yo kichasa bakata rango nini kin makampani bakata rango likampa bandalungwa bakata rango ndal ngiringiri bakata rango ngiringoto matonge bakata rango litonge kaso bakata rango ni kavi mabeto yembe soko lingaka nga maman kota café mais c'est trop fort. Non. Hey, na koku eloro te. Yango yokoma sumare. Ya bolingo na ngai. Yokoma sumare. Ya bolingo na ngai. Leso yango na ko treza kana yemba no fiaso. Yango yokoma sumare. Ya bolingo na ngai. Yokoma sumare. Ya bolingo na ngai. Yango yokoma sumare. Ya bolingo na ngai. Yango yokoma sumare. Ya bolingo na ngai. Yosindaka dango nyosa. Bale yeyo kaka bilengi ya love. Sheri yeyo kaka bilengi chu. Oye binse mozaki toko. Suka. Sumare ya bolingo na ngai. Yokoma sumare. Ya bolingo na ngai. Yosindaka dango nyosa tune bale. Oyo kaka bilengi ya love. En tout cas vraiment Bilengi chu. Diete ba oyo kaka bilengi. Ate. Obinse mobile boye mangaka. Voilà vraiment, chers internautes, comprenez que c'était là déjà grâce par cœur Balobi, autrement dit la fille du pouvoir El Capo Mikolo Bomesa na Kombo wana donc pesa marambo so marambo Vienjour ba salutation déjà na batunyo so batale biso na ba o ba sepela na Timer double monté magique winner. Merci à nos autres soutenir biso. Il y a Gisèle, merci na Mireille Chuba, il y a Jomas Massamba, merci na Nzemono Kalamingité. Merci à Alain Fini, chocolat partout. Na pesi ba PD nyo sombote. Na lela ba PD fort. Na lela Sambele la bango tabatika état de droit yé na la mboka ya njo raté. Wana makaba eza bongo appuyer. Eza ndenge nzamba sale mokili na ye babota maka PD ba petit la ambera la ko ma PD ta. Eza nzamba ata Macron ko kangote. Vraiment. Ata papa ko kangote. Vraiment. Babota mabongo ezateke bota mara bébé ayero yekola yango akomi nango ya bayekola yango te ya baye eyeba kamuna mwana azokola mwana ake ato foxe to chebo isimba te yo no mona PDT ya mwa muki yo no peda mwa asalaka na ye mais so parents rigueur ezali merci na ba PD nyo surtout bo umela bozo bokola ba mama ko tususu mama moto bana mama kuna bakangi bango mama ko abia fait qu'on a beau na bota ngata mona pede na bota kuluna on regrette pour kuluna okata na yi maman. Merci beaucoup na yo par cœur merci na tout bolandi biso je vous aime tous. Oui, quant à moi déjà juste 2 personnes moi bambote et puis pour te chuter déjà. Ouais, merci beaucoup Kalamingité na expliquer batou 2 personnes oui mais faut na so batou Kalamingité batou zo générique na biso filmer
et puis barumba ozo leka awa déjà na ba télévision na biso et puis na ba la Keta Love ba yebi awa puis na ba réseaux na biso ya Kishasa ba chaîne na biso ezo leka dato banda promotion bozo générique biso to pesi datité bo mona film ndenge ezala ba mbote na bato balinga biso maman Jeannette Sate merci beaucoup na sepeli parce que au salé bikamo pa na ngai et puis na ya patience Mukendi et puis vient na ngai pagi qui est les bourgeois des convoiteries patience Mukendi longue jambe patience Mukendi longue jambe afima yambo kano kaka lili musomba ya Kaluchichi Noela Ndombasi ya Diko Ndombasi et puis na yemoko Gisèle Tati mère doublée Mirai Chubaske ya Jomas Masamba bat basé belé Mirai Matingula autant ba kombo na ba maman Gisèle maman Lisette Lokange motema ya Caps Kapangala l'homme à la Royce oui venanga monunu momboti bisiko zali bambote quoi. OK, merci beaucoup deux personnes. Ouais, par pour nayo en tout cas vraiment na peso bambote à trop pour émission boizala raté et un journaliste à bazolo bazanzu makasi boye et puis singa vena na la musame ngana boka bat na ba vocal e bale monene boye ezanga mbisi nanga ya bolingo jalketa love oza kitoko lokola tour Eiffel moto nyonso akoleka na Paris fotala yango ya minose wetu baba bambote na yo Laetitia tuba la reine side ya Montréal bambote na yo venanga Didi mowenga deka bambote na yo shani oyo na pesipe bambote na bino nyonso merci. Voilà, merci beaucoup. C'était la grâce par cœur en mot d'émission avec Vienjo. Raconte à moi déjà la pesibino ba bon salutation et puis sans oublier derrière la caméra Mikolo tozo baptisé na kombo le caméraman chef hein na Beaux-Arts TV. Azara Moko, Jires Kilongo, bras d'or, on est toujours ensemble. Bimi Saraka Bilili Ndenge Zalara, Talara Boss, Mikolo Azana Mabele. Quant à moi déjà, je vous donne rendez-vous à la prochaine émission. Au revoir, bye bye.